Tanga chaki akende ko simbisa buka lopangu et pas ya maman mamile la maman Marie-Thérèse Boluka. Avec na ma campagne. Toi t'as porté ma famille, toi t'as porté toi sécuriser là pardon. Donc comment la politique. OK. Politique wana e bandi moi le loté. Papa kulutu na biso kufaka liboso. Na ba 2018 si je me trompe pas entre 18 août 21 boye. Aso ma papa lopangu na masina tango akufi maman Marie-Thérèse Boluka na bana nae temaza na bana ba avocat. Ba mami bazali mo influent ba yeko kota dossier wana na ministre na sura na bino na plan na cotine na pe ba bilement na tout bana pas kota sur la machine na bango pe bazaka na même procès Roumelaki et qui n'a que zorem et ochola la rapport pour la monsieur Koufi. Qu'est-ce qui se passe? Papa va Koufa to solo la ine asuka et singa lobi medi makambo le rebelle na famille na biso. Mais mukolonga na Koufa sala effort mbongo na ekota na liwa na ngai. Pe mukolonga na Koufa au mona mami lela aoyate na cimetière. Et pourquoi le bibongo papa? Et puis singa ta no la bongo na bani ko enregistrer ngo. Et ça nga ko banga. Ils ont boutou, 22h. Papa, le blanc m'a dit pourquoi le bibonga bingai papa na yo j'étais conditionné pour na avantage à mamie là. On a solo là, soit tu vas au loisir dans la preuve. Pour qu'on ait malgré ma preuve non tu as bon, ça les émissions sur YouTube là, ça n'est pas mi gagner ma, ça n'est pas jouer ma topé. Malgré la ba mission ba yo finga ngai. Papa à lobby si la carbone en 2004 ezalaki parce que dans zalaki conditionné pour un avantage à mamie. Une fois dans mois, tu coûtes un mamie de 2h à 4h. Une fois dans mois. Bien solo, maman solo, maman solo, babi. Nazo est très bien maman loba. En 1998, petit frère n'a Koufara Jean-Marie. Apparemment, Liwan a ezaki pour un avantage à mamie à côté de la radio. Parce que maman bani na RTNC na radio. En 1988, 18. A bibi so la famille nabiso, toza bongo, toi na léopard, léopard ils sont babilo la bokoko. Toi na léopard et protéger abiso. Et c'est un capé de sacrifice et c'est un capé pour un avantage à la famille. Papa mutasimba kodia famille, kodia. Kodia te léopard, biso bangala to na kodia te léopard. Bango bila maman bokoko. Basimba na ba village. Totem. Na lobby na bi papa mozolo ba so la binga na zankumu mukolo na kufa mbule robeta. Wala ba message papa pesi nga clé. Tant pesi nga ngona kipa na ngati. Da ben pe mère, na ben pe petite sœur na expliquer bango bisinga bi papa la bino mususu ya ba mpia kakin. Mususu. Et là qui mukete papa yo kufa une semaine après. Tant yo kufa, mamie yo benga biso na quartier ba bengi biso na yolo. Na yo benga biso wana po wa masala kola na bona yolo, avenue qui 117 na yolo nord. Bandi ko benga to ba groupe WhatsApp bana ba yolo. Papa kufi. Nabi papa kufi. Bozolo mama solo oui papa kufi na micho do solo na bino. Me dit papa azero kufa. Nabi mamia yo benga ngai alobi ba chiene be na Accra ba longola ngo na Accra ba memango na Saint-Joseph ba na Saint-Joseph mala moko to sololi papa kufi mercredi vendredi Malou efekele azala na Belgique ayo luka biso réunion ya zana Malou efekele baza maman moko na ba mami lela mais ma papa différent na expliquer un peu histoire maman mami lela boti na 3 hommes ya liboso et botaki de ya mami lela moko akufa ya mi balé ce que za ba mami lela baboti bobe mi balé tangu ba yena mboka pa kultu mso yambi oti mboka na père na biso papa kultu mso akufela machine na yambi tangu yambi ba yo kuta na papa moko papa efekele bana nepe bana poto famille efekele za pe na poto papa efekele wana azali na mwasi na ya liboso nde babotaki 4 bana na babotaki bana na bango na mama mami ba yebota 4 bana Roger efekele mwana liboso azaka na Belgique ana Bruxelles aza sango abota na épée mais azana esango on respecte yami balé ezalaki Alfred Efekele abota na famille Iléo na Kinshasa wana ba eli famille Iléo azara professeur na université yami ça tout ezala Philippe Efekele d'après ba voice ba conversation ya suka Malou Efekele na inda salaki groupe o biso tout ozalaki na famille na ba mami lela to sula matanga malamo to estimer place ni ba okunda papa to ndoko estimer pendant que tu as estimé on a vendredi dimanche nous avons une émission à boucler qui est lié zali matangi rozala boye vendredi ba ena 1000 € na poko 1000 $ na poko na yolo ba lobi 1000 $ na biso yango yo biso foto kunda no Léon vendredi tozana mbongo te to revendre ça batu te 1000 € yango soki ba medi ba ko futa te
bakosomba bakofuta mabele te eza pe problème te biso tokunda noko Léon nga na seki na bi mais papa yebisenga ba makambo yo il faut na chambongo comme subu ende genre de papa no préparer nga mentalement na beti mutu lo mona mobali na bundi ka neto bunda na ba poto monga pasi oyo na tindi $4000 parce que comment il peut ba lingi négociation te ba sili ki ba non biso to na terre on vend ça ebembe utamula ite oyaka to na temps zela yote ozaleki biso to kosa makambo tu awa tala $4000 na poto na tindi quand ba kundi papa juba ekunda papa bana yolo ba makambo na oluba bana yolo ndeko ba benga biso na téléphone vendredi basuki sie bembe na messe ya Saint Gabriel place na zo baptême basuki sie bembe kuna après ba yo sala nini ba ye ko zonga na victoire place matin ezaki na victoire wana boseli kombo sala ngo sala mo la bilme oui na boso la grâce ba ko sala mo bongo papa kenda na ebembe kenda sans famille à part grand frère nanga oyo ya liboso za na Gishasa na bana quartier moyo kite poani okende matanga te poani basali makambo rapide to solo li vendredi dimanche ba na mbongo ba boucler de programme tala de vendredi de dimanche à vendredi dans ce cas là 5 jours dans ce cas là 4 jours de dimanche à jeudi dimanche on va la poko ba boucler dans ce cas là lundi dimanche on va la poko ba boucler dans ce cas là lundi dimanche on va la poko ba boucler dans ce cas là lundi dimanche on va la poko ba boucler dans ce cas là lundi dimanche on va la poko ba boucler dans ce cas là lundi dimanche on va la poko ba boucler dans ce cas là lundi kozonga na victoire mami soit disant ba théâtre ba no hollandais ba sila ba tout ba théâtre ya kin ba no hollandais a préféré ko kende ko melala ba masanga ke ko kende cimetière ya noko na yi ko azali cher po na yi oleki wana to mona ngo suspect bana quartier même ne famille mine yete atona cimetière famille ezate ka grand frère no yemoko connexion za mabe to tapoter biso ngana oyoke bien connexion bo tapoter to partager to sécuriser live pardon loba no ngana éviter ngana oyoke bien tata beke soki pa na bino connexion za mabe obimi ozongi en même temps tapoter loba papa donc et ça là qui dasi na mabe na bana quartier neni famille esundoli ebembe eloba ki trop bana yolo basiliki ben o ezalaka te ba négliger botoleki ndenge ezalaka na matanga nyonso papa ko faki le 24 ba kundi si je me trompe pas et vous me l'avez ça là qui une semaine ba les deux les trois ba kunda qui déjà na sino ba date en tête ti normalement papa tiki lo pangu na yolo na veni qui centre numéro 17 na yolo nord lo pangu na ya ba non vivre nango chaque mois et côté ça kala e 570 €. Donc 570 donc $570 tout le bas en Congo $570 par mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Mamie il est là. Maman tata moi si na biso à lobby matanga atindi ba noko na biso donc papa leki na biso ba papa leki na biso ba noko ya mami mususu ba ya ko vendre en place papa no vanda muto ba no vanda na papa azali ko vanda na mutu moko boyo wana na lupango na ndaku na ye azali na pire petit na ye no vanda e dakana ma rolia tout ça bi papa na moi cité vie na ye ba nasi ko permettre ta na moi si il était conditionné na maman mami il est là na ba voice no yo kisabino il était conditionné. Il fallait une fois dans moi, bah écoute na mami là, basé là il fallait pas ça là na mami. Mais tu comprendre. Maman ça spirituel. Bah ko lo bango type ça trop spirituel. Donc là j'ai courage au lo bango, bon prier pour nanga malgré je suis fort spirituellement, bon c'est bon prier pour nanga parce que maman na lo ba quand on touche la spiritualité parce que la monida maman ko ngasali ma mère mo luka négociation. Mais ngana ko négocier na respecter. On expliquer au na souka, bon comprendre maman qui a respect place outil. On comprend maman nangai. Bah si mutano vanda na papa comment on appelle Léon papa so boneza Léon yo mais papa Léon papa boboto yolo mo bimbe bi moi toi yolo za yolo no ra ebi allez muto abo maté muto to ebi après qu'est-ce qui s'est passé bah pesa si muto na $60 na maman mami atindi ba noko ba papa leki ba pesa muto na $100 ba yebi saye apone loko moko ya moweyi akende nango nyamboka muto na poni TV te muto na vanda na papa zo apwa ki sa pone loko akende basundo donc to ba makundi ba longole malamo onano ba pesi $100 aponi TV jongo akei jongo tanga akei et comme il faut na groupe baloba ke l'autre côté quand est-ce que tu organises 40 jours ba to baloba ke l'autre côté to sola sur l'autre côté na ya 10 jours après na groupe MC Zakito
mais na yo tout na quand même na ba voice bonjour ba yaya papa siko ya kufi na ningi na yeba 40 jours e kozala ou papa kulu de sotan kufa 40 jours ezala kiti ya papa pe roleka kaka boye parce que na yo ki pe kuna bo pesi mutu déjà devant na ye $100 na TV. Je me pose la question, est-ce que 40 jours ezala ou pas pour libérer da mutu moko kuna na poser question na Malou Efekele o azana Bruxelles on a loba ba yo porter nga plainte sur na ko sa mamna loba na France ba yo porter nga plainte bon baza na moyen même les Interpol peut reporter nga plainte pour ça na ko c'est la mutu likambu baza ba avocat belé na famille na bango Malou Efekele az avocate Philippe Efekele az avocat il y a beaucoup de personnes qui sont des mami aza muta mayele ana ba relation donc ambassade à Congo en France comme on a Medi Makengo donc ba koki pour porter nga plainte sur na ko c'est la makambu on a loba so ba ko ça ba porter nga plainte ils a problème et c'est mieux so na ko c'est la mutu likambu na makambu na loba parce que j'assume nana ba preuve nana makambutu yango na loba pe boy donc maman na ngai tu as posé question ba ebisinga 40 jours et rozala maman alors dit 40 jours et kozala na zongi c'est les questions et maman malus 40 jours ezala 10 jours yango boye bisi bisoté pour 40 jours ezala quand même événement bato ba yaki ba assister ki biso il faut organiser ngo ba ya lisusu to partager moment ya suka na bango et c'est ngapi ba mbongo so na tocho bimisala ba mbongo ya kunda papa maintenant besoin informer te neto tuni boye neto zu réponse surtout ça la 40 jours un jour nini et organiser ezala comment tout s'organiser na départ to on pesa na ba programme na départ hein on pesa na ba programme ya mama matanga yana tuni bongo mama luana abomi groupe à WhatsApp place problème bandi angwana oh maintenant ninga poser question na abomi groupe na landi Philippe Efekele o mobali boso na landi mami aza mwasi na landi malu a boso na landi o mobali Philippe Efekele na bisi na bi maître Philippe ba yebi na kina Philippe Efekele ebani azala ko bimana mona ya ancien ministre Mabi bakabwana pour moi c'est le monde ngaka ngana mamba des fois na ba message na téléphone kangana ba mibali ba no bimapela mibali mona ngaka kinda na ye Christelle Mabi akinda na ye kima na ye kima libala maître Philippe Efekele référence na eza na funa na Ri Christophe numéro 2 na funa a sala restaurant na ye kuna restaurant na sala eza lupangu ya papa Efekele o mama na banga botula ka mwasa liboso mapangu na 1982 on bango ba mike akabola bana lupangu na ye basoma mapangu te na famille na mami lela bato basoma mapangu te baboto la ba biloko bato donc mutu mota soma lupangu boye même so ba na olia kuna ba yebi réalité te donc maman na boto la mapangu akabola bana na ye Philippe Efekele sala kota restaurant Alfred Efekele azwa koto mususu ba Malou Efekele bazwa de gauche à droite maman Marie-Thérèse Boluka ce qui est triste elle a 82 ans sur azotambola tamboli un pas deux pas trois pas faut ba simbaye mais makamo ça là ça fait mal bon comprendre maman na loba na ba preuve na yo que ça bino kala mingi te boza la calme bato ba fingaka nazo sunga bino comprendre maman na loba bon tapoter pas na ngai na carré na ngai te bato mususu ka mami ile la bo sambwisa ye bo sambwisa to ba vérité quand bato ba vérité et comme il est bato retoucher certaines personnes parce que à ça la rappelle tel donc il a sens soit na lobi là donc maman na ngai on a no loba na zongi na dossier ndenge kemaki to komi na makambo matanga donc to komi na niveau nini mama mwele ki tembe belé na mutu non comme na niveau ya na niveau matanga mutu atele ba bengani ye azwitela kei sikoyo ekome makamba 40 jours babomi groupe na landi Philippe Efekele on a expliqué mais Philippe maître Philippe le roi boyo kabiso soni te biso toyo kabino soni mon dire boyo kabiso soni te maître na posé question dans groupe mais petite sœur na bomi groupe si comme makambo etikali toye bandeni parce na posé question azongelinga avec beaucoup d'autorité na linga mango pose la bien toyo kana ta ba voice ya ne to avancer na bito so na temps to avancer malem tiens so na téléphone et dans la deux téléphones ko s'inquiéter dans la deux téléphones au Congola linga moi preuve mingi koleka zelo bonsoir non qui voice no très bien ba voice no nyo surtout tinda kina groupe na landango très bien bozoyoka deux mots au moni bakamonterement ici eleki makamwa mire soka benga kiyo koyebiso soki nini tina mbongo soki nini ici eleki tant bato balobaki bakunda bazwi badate si fixé c'est parce que
et l'eau kakoué les arrêtés ba kuna moué mba moussoki ndengenini makamone sieleki. Ok? Toi, tu fais des choses de loin. Tu as contribué. Nous également, nous sommes ici. La pression est différente pour toi qui es de loin. Il n'y avait même pas question de pression, mais il y a toujours un programme et ça devait se faire. Retiens une chose. Tu as bien à Moutunayo. Ne pense pas que tel que tu es là, parce que tu es le fils biologique, que tu es la personne la plus affectée. Maman Boluka que tu vois là, ton père, c'était son petit frère, c'était son fils. Elle manque aujourd'hui quelqu'un. Vous comprenez, hein? Si on a pris les devants, la Makambouana, tout c'est parce que tu as dit que maman a perdu un mouton. A perdre, elle ne connaît chérie. Ta mère le sait. Tout le monde le sait. Ça veut dire, niveau souffrance na yona, niveau souffrance ma Boluka et Kesseni. Donc, Blakatana Nouana, on a maître Philippe Efekele, ou pas avocat. Donc, mon nom Loba, tout le monde a la preuve belé, non, on a même justice à France. Nous, on a la portée, on a Kendekin, on a porté en plainte. En fait, on va faire comprendre un gars non, papa, au quoi qu'on saute, on va monter un problème au Elibiso Lupang. Ebandi Awad. Ebandi Awad. Ebandi Awad. Non, il y a la conclusion. Témoignez sur la conclusion. Bah, tu me suis pas comprendre la conclusion. Si comme on va Lupang, bah bien là, bon, yo tourné bah on prend Lupangu. T'es na, la sur le Lupangu, t'es na 40 jours. Moi, on a qui 40 jours. 40 jours est bon mi groupe. Quand 40 jours est bon mi groupe. Na l'année en privé. Na lobby na bozo kabiso sonité boye. Il va faire comprendre nga que maman elle est c'est l'équipe. Pour maman elle est mo belé. Avant papa nati na mbongo, mami il est la tinde camarade nemo copine nemo Mireille Wakake. Batambola rané boye, ba sala ba jamais sapi boye, ba deux fois. Batambola rané boye na France, à Paris. Désolé, il faut trop la vérité qui fait mal mais c'est vrai. Yo ye bien on na bango. Obi? Yo ye bien on deni. Bon, on s'assemble, il y a des gens qui ont été en et après, il y a la famille qui a été en moi, la famille qui a été en réalité, c'est la famille. Il y a la famille. Donc, quand on a posé question, grand frère, on va faire comprendre que mamie est là, et maman a un souci avec les kabiso, elle a affecté les kabiso. Bon, il y a un appareil, il y a un mesure, il y a mitema batu nana zana souci ti na bandolo ba makambo ndolo ba na conclusion même na conclusion tant ou asisi koloba na suka boyo ko proposer qui ce n'est pas question que parce que c'est votre père mais retiens-le tiens bien dans Mutunayo la personne la plus affectée dans Likamboyo c'est maman Boluka maman na bango on doit comprendre aujourd'hui ce qu'on moni va garder silence dans 40 jours si tu estimes que les gens ne veulent pas bouger. Mais tu peux décider ce que tu peux faire pendant 40 jours. Tu décides. Donc on l'a pas qu'à yot. Problème est atteint. Bon, bah voyez c'est l'équipe Moulaï. À faire comprendre que maman a bangon dans un souci qu'on les kabiso nyonso. Ils avaient une manière de sabiso que ma 40 jours bo lo bana vanda calme. Alors biso ko lingi. Bo ki na biso bo ki parti en so lingi ko ki pe ko ya ko organiser to Rolanda yo ningo organiser. Ko to aloba ki bongo. On a débit à dossier. Tout ça là-bas, on a débit à place premier bandi. La réponse qui est sous-souté. Qu'est-ce qui s'est passé après? État que maître, n'a comprenait hier, bateau yo bana besoin mabélé. Pour tout ça, nous quand des gens là acte dans babilo, même acte nous sommes mike, on comprend les ramambo, on comprend, oh les papa kulutu, tu comprenais auto comprendre. Je me suis dit quoi? Bon, comme c'est comme ça, grand frère qui t'a na kin, on a un locataire. Parce que numéro ba locataire to solana bango yebisa bango boye comme les 3 et aux 40 jours à papa bango ba foutre ba les 5 les 10 moi oyo ba pesa na mutu mo tembongo ti famille au sala nini eko solo en même temps zope date ya zope messe na Saint Gabriel là c'est celle là qui est matin avant qu'il ne okundama to organiser messe et les 3 les dimanche to sala messe après messe to inviter bango ba tout en avant to inviter famille Mobimba. Donc, on va inviter famille Mobimba, bah, qu'on va obliger au salanini, yakoya. On a la place na solo li, grand frère Akiti na kin, na yolo, à solo na ba locataire tout. Dans la solo ba locataire tout, à zongi.
Malamo on appelle à qui na bengi Malou Efekele. Malou Efekele aza petite sœur ya nani. Petite sœur ya Philippe Efekele auto solo lia. Na qui na bengi Malou Efekele. Na faire comme n'expliquer pas réalité. N'expliquer pas réalité. Allô? Oui, allô papa Toyo kayo. N'expliquer pas réalité. Ah, allô ya nani ya Malou boye. Malou penda à répondre très bien. Alobi ah, c'est okitayo mona kin ou pas sur la voice na repo yo sabino. Alobi boto ke mulaim la iti da